bokolanda masolo kimbangu tifi kuna nde bokoyoka makambo nyonso ya kimbangu véritable masolo ezalaki soki olandi masolo kimbangu tifi yango nde bana yelo otela bino nyonso. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu mbote na bino panso besika bozwami esengo kati na mitema ndenge bokolandaka biso pe bokokotsaka biso kati na bandako na bino mpona kolandaka émission na bino bokolingaka mingi émission masolo oyo kolobaka bele masolo monene na papa Simon Kimbangu pe libota elingomba na ye na mokola lelo ezali esengo mingi pamba te na kokutana na bino lisusu na mokola lelo po ete tokoka kolobela likambo monene pe ya esengo oyo tozali nango na mois d'avril et surtout na date oyo ya le 6 avril 2025. Nini tokoki koloba biso nyonso tomonaki na baafishe nini oyo elekanaki po ete ndeko na biso oyo azali l'icône et le monument vivant du théâtre congolais, monsieur l'ambassadeur de la paix, chancelier de l'ordre national et international, monsieur ou papa Nabiso, papa Masumu Debrende. Ye na likambo monene oyo asaleli biso na ntina mosusu te mpona kolakisa monene na papa Simon Kimbangu kati na mokili mobimba kosala film pasi papa Simon Kimbangu amonaki tokosenga bandeko na biso bazali na nsima babimisela biso mopaya oyo toyambi l'icône na biso et le monument vivant du théâtre congolais papa Masumu Debrende. Papa mbote na mbote papa journaliste. Merci papa topesi yo merci mingi et puis to remercier yo na invitation oyo di Wuta Kinshasa opesaki epai na biso na kati na émission masolo pamba te okolandaka yango nde osengaki na boya na yo tokoka kozala na yo ensemble mpona kolobela likambo monene oyo yo sali kati na lingomba pe kati na mboka na biso pe kati na Afrique mobimba yango tokosenga epai na yo papa tolingi te banano santé na yo ezali ndenge santé za malamu. Bon tokosenga liboso omibimisa kombo na yo po ete bato bazali kolanda nga na pesi deja kombo kasi ekozala yo moko omibimisa po tozali mutu monene l'icône monene ya mboka na biso oyo bato ta mosusu bakoki konéglige mais même ngai nazwa kobanga kopusana pembeni na yo kasi na mokola lelo nazwi occasion pesi ngai vraiment opportunité oyo nazala pembeni na yo po ete tokoka kosola no masola monene na papa Simon Kimbangu mibimisa liboso nsima na yango nde tokobanda émission na biso. Bon, ngai kombo na ngai Ndungi na Mbimbi bato bayebi nga mingi na kombo Masumu Debrende. Nazali artiste comédien na tanga na ina na leki na groupe Salongo ya RTNC nazali na groupe nanga moko Théâtre Plus nazali président ya ba artiste comédien ya mboka na biso RDC. Na 2015 nazwaki idée ya kosala film ya papa Simon Kimbangu. Voilà donc banda wana donc nabundaka mais ba idée ya kosala mpona papa Simon Kimbangu na ndenge na biso ya ba artiste na bandaki sous forme ya théâtre mpona kolakisa na basali. Natambola na baeglise na baekole kimbangiste nyonso ya ville ya Kinshasa.
nakendaka epai ya papa Diangenda. Po projet oyo ebandakala nakendaka epai ya papa Diangenda nayebisi ye ke voilà nga naza na idée nasala théâtre mpona papa Simon. Alobi mais idée eza malamu. Bongo si bokosala ndenge nini? Alobi te nakosala na ndenge na ngai ya théâtre nakosala scénario. Abi alors bobengela ngai papa Luntadi Landala za fort. Lero wana secrétaire général. Tokutani na ye tosololi apesi nga baidée générale nalandi bon et permettre ngai pour que nasala scénario yango wana natambolaki na baekole nyonso kimbangiste ya ville ya Kinshasa tosukaki na palais du peuple. Po lero wana palais du peuple ezalaki nango maison ya culture so boke boyokani ndenge nini bokosala bosali. Mais 10 ans après namonaki ke susi na nga mpona kopanza sango papa Simon ezosimba kaka te. Yango na mena papa Dialungana alobaki na nga non osi obandaki banda na yo nasali sur tour baekole kimbangiste nyonso epuis nasui sponsor monene ya kompani moko ya masanga sukali nasali sikoyo production monene na stade Tata Raphaël. Nasali na stade Tata Raphaël esili mais namoni ke nazosala kaka makambo yango ezoleka na basale na stade na palais du peuple. Non, malamu nasala yango sous forme ya cinéma pour que maintenant epanzana partout na monde. Yango wana maintenant le 8 juillet 2015 oui naza koluka maintenant nakokoma na nkamba ndenge nini. Yango wana tokutanaki na papa Mabuse Fumutoto alobi na nga mais idée eza bien il faut tokende na nkamba namema yo tokendeki na nkamba apresente ngai epai ya papa tosololi papa sepeli makasi alobi me idée oyo papa nani wana papa Simon Kiangani. Kiangani abi idée eza bien il faut continuer nango en tout cas aux soutien spirituel mpona yango. Alors apresentaki ngai le 8 juillet na culte première fois wana alobi voilà tunaza na sango koyebisa bino ya malamu un nom kimbangiste boyebi ye très bien papa Masumu asali idée asala film. Alors vraiment eza idée moko ya bien ndenge kaka ezalaka bon bapresente ngai wana et après tozongi na papa Mabus moto ayaki na ngai mais na nzela miracle esalamaki. Ntango tolongwe kamba po ntango toyaka na butu nga nazomona nzela te oyoleka bagome matadi nyonso wana butu. Mais na moi siko tolongwe ba 11h vers ba 14h moko boye tokomi na gombe matadi. Gombe matadi tiens yango oyo vraiment gombe matadi biso ntango tozalaki na tumba na internat toza koyoka bango mpe baza makasi mpona kobeta bana. Alors masolo ezoleka ndenge wana ngai yebisi acteur na nga oyo akompagnaki ngai mais yo ozosala bacommentaire ke babatiment eza abandonné bavocation eza so mingi te na bafrère des écoles chrétiennes. Mais yo mpe kuna na kote na bino ya manteke epi na konso bakangaki ye sikoyo asalika boyila toza na kati ya jip wana na papa Mabuse ngamona aza fatigué albiso tozosolola namona kaka mala moko toki atenanga toki neti kaka motu vraiment et puis abandi koloba papa Mabuse alobi na chauffeur telema abandi koloba Masumu likambo oyo bandi ekozala ya pasi tout ça mais kolemba te koba nango okende nango musika ozala toujours na kati ya mpo ekosalisa mpe pour que kombo epanza na lisusu na bisika oyo ekokaki kokoma te biso nyonso après baide ezongi papa Mabuse alobi ya nkamba bobwakile pa et puis tobandi kokende tina kisantu mutu azoloba lisusu te
tozomona moto yango suspect oyo auti koloba wana tokomi na kisantu papa mabis atuni ngai yo moto oyaki na toaninga biwi aza kimbangisi rien du tout catholique ya makasi oyebi ke touti omona biloko esalamaka mingi te na lingomba donc ye moko papa Simon Kimbangu normalement yo nde ifali okota en transe obanda koloba mais olingaki kondima te yango na koti na mutu na yo moko pour que oyoka po oyeba ke makambo bandi ekozala passe mais eza sérieux et que soutien ezali pour que okende nango partout ngabi ok tant tozongi maintenant na kini 2 jours après répétition na bengi nanga papa yo nga mutu nabemaki na kamba mais nini yango abi président omoni tant tozoloba kaka et puis na bano yoka nidi fanfare ezobeta donc na masolo tozo et puis na bano mona nidi flou neti kaka et puis bo namoni kaka nani elongi papa Simon Kimbangu ngabi oui et après nous on a zoyeba sauter après namoni kaka expression oui mais tant on zoyeba te tala makambo lobaki donc miracle papa na veille donc amoko na vivre yango na donc omoni ba sacrifice ebele na sala ka tout pour que na kende bisika na projeter film après film yozaki tozaki na ambassade na biso na Paris omonaki tango film esili curiosité ya bato nazo sentir pe bano kimbangiste bazo sepela ndenge bamoni ba découvrir Kimbangu po Kimbangu papa Simon Kimbangu bato balobaka kaka mais baza vraiment na idée alors nga ba image na nga ndenge na sala soko mutu atali oyebi ke mingi ba mama balelaka tango betaka même l'ambassade balelaki omona bazo beta ozomona ngabi voilà tango boyoka Kimbangu abunda po na mboka na biso boyoki mateya na ye enseignement na ye ya kala moto mboka atanga vraiment te nazodoba makambo mokili oyo ekoya donc yango nanga na décidaki que contribution nanga en tant qu'artiste ba moyens ezalaka te biso ba artiste mais na kobunda pour que sango papa Simon Kimbangu epanzana monde mobimba yango na nde nazobunda na merci ya solo bana papa Simon Kimbangu na kanta tozali kolanda na malembe papa na biso l'icône ya mboka na biso papa Masumu Debrende mais papa pona kosala yango est-ce que motuna ozali croyant kimbangiste ou bien ozali sympathisant ou bien ozali nga nazali catholique mais sympathisant kimbangiste niveau na koma nango soko ozano kimbangiste ya dikukuma na koleka yo parce que ndenge nga na mipesa pour que sango papa Simon Kimbangu epanzana en tout cas il faut ça l'attention po ndenge na vanda ka babulu na nga nyonso na yeba ka mbano yo na kende wapi na kosala buyi na ko côté la ndenge nini po yebi ba difficulté ba sponsor bazali te et puis ezali projet ya église kimbangiste te pour que na kende ke soit soki epa ya pasteur soki ya nani hotal na kosala boye bulukilanga infra non eza makambo moko na lukaki donc na comme on dit soko milukeli makambo ngambo na ngai moko mais esengo na ngai ezalaka soki osala esalemi na sepeli komona ndenge osala esalemi. Merci papa Masumu nakanisa ndenge tozio lelo bandeko bazali kolanda biso bazali kotala biso kati na bandako na bango na émission masolo lelo tokokende na yo tumeka koyeba mwa moke mais papa Masumu yo ozali chrétien catholique na catholique kuna bato pe bazali batata ya minene oyo bakombo moye totange yali te mpona respect ya bakombo na bango pe bafamille topesaka respect parce que ezali émission masolo yali na respect nango bato minene na mboka na biso bazali soki tokokotanga même baprésident ya mboka na biso tobandi na président na biso ya liboso papa Kasavubu ya mibale papa Mobutu ya misato tokie na papa Laurent Désiré Kabila ya mine tokie na papa Joseph Kabila et ya sikoyo tozali na son excellence papa Tshisekedi Tshilombo
oyo mokili topesi sopuke ya Fachi Beton. Beton. Mais pona nini yo poni bango ti osala bango film te oponi kaka Papa Simon Kimbangu et yo un chrétien catholique? D'abord nga nazali africain. Africain naza congolais bantu Congo, donc nyonso wana eza na kati na ngai ndambo ke intellectuel pe na tanga ki livre moko na découvraki oto tanga na ba école na biso pe so ko tangi o cité yango bien te o komi yango bien te o mata classe te pona nini oh non o komi Livingstone malamu te Charlemagne malamu te ba tunga na yebeli kutu ata sens moko te ya bango nde bazo lakisa biso siko nga moko na kimukolo na ba 2015 na tombé na livre moko La Passion de Simon Kimbangu na tangi c'est vrai que nga en tant qu'intellectuel tout ça biso na Matadi bato ba yebi Matadi bato ba kenenge na paroisse centrale na donc ba lekaka boso parcelle na biso na vendi d'Alias wana obatikaka okomi Ah bon? donc tout le monde ba kimbangiste ba lekaka wana bon biso bengaka bakintwadi bato bakintwadi ba lekaka mais bon na kipaka na ngate même tant tozokola ba kimbangiste bon mais tant on attend livre ngabi mais biso ba congolais tout ça mitema mabe. Comment se fait-il que mutu moko ya valeur asali ba makambo oyo kutu ba mindele basala kate ba tout ça même bato batangi ba docteur ba professeur ba kokaka te mais il en 1921 na mboka villageois donc ayebi na ekutu makambo monde te mais azoloba ba makambo oyo ezosalema 10 ans 15 ans après azosala ba analyse na période wana que attention tant d'abord tokozwa panda na lero wana nani mutongo mutu mwindu tozalaki lokola ba esclave ba mindele nani akoki kotia na mutu na yeke tokose libérer que tokoma lokola batu lokola pe ba mindele mais azopesa ba enseignement ya ndenge wana donc avance sur le temps moko ya grave ngabi medi ngai en tout cas partir de maintenant bolinga te ngai na koti na kati ya likambo yo na kosala tu na ndenge na ngai na panza sangwa Papa Simon Kimbangu po na faire découvrir ye okoza na lingomba na yo okoza na doctrine na yo soki nini tout ça mais oyeba quand même que phénomène moko oyo tozala na ye na kati ya mboka na biso RDC comme na ye Simon Kimbangu. Alors maintenant nakopona en tant qu'artiste nazala na nga na idée te ona salela mutu moko boye non mais ye tango na moni ngambi d'abord aleki bato nyonso tu ba président nyonso ozocité wana mutu akokokana na Papa Simon Kimbangu Mandela te parce que Mandela non Mandela nakoki kosalela ye te parce que d'abord na découvraki que ndenge baza koloba na biso que c'est le plus vieux prisonnier du monde po asala na kaka 27 ans en biso toyebi kaka biso vraiment ba congolais vraiment tozala tina te tala kutu au moins l'Afrique du Sud tango toye ko vérifier Kimbangu asala 30 ans ye asala 27 ans mais biso lokola mitema mabe ba congolais mingi bayebi na bako lokola tozala kaka tozobomba ko ngada te il faut to panza yango di ye était le plus vieux prisonnier du monde et ça nde Papa Simon Kimbangu et na côté suna tumba pona ko yebisa ke na monde mobimba bayebi ke parmi bato yo babimisa makambo libération ya mutu mwindu ezali Martin Luther King na 1963 alobi na ba noir nyonso lokola ba noir baza kokota na ba magasin ya ba mindele te bana bakokota école moko te na ba mindele tout azoloba non na loti ndoto ke nasoyebisa bino bandeko na nga bato mwindu mikolo ekoya mibu ekoya bokomona biso nyonso tokobanda kozala ensemble restaurant moko tout balobi mais mutu vraiment ntango makambo ngo ekomi kosalema wana babi en tout cas Martin Luther King c'est formidable nzoka nde Martin Luther King soki tolobi donc akopie makambo Kimbangu ya 1921
Donc il faut tout dire, c'est vrai. Martin Luther King, c'est bon. Mais il bandit quelque part. Surtout ça, il y a un côté. Pour ça, là, n'a pas, c'est pas surtout que parce qu'on a ignorance, on a besoin de côté, parce qu'il y a valeur, il y a bisoté. Non. Mon étumba nangai. C'est pourquoi partout, dans les alliés, dans les obunda, il y a des moyens limités, tout ça. Au moins, par exemple, ce qu'on a eu awa. Ça, parfois, il y a une bonne volonté. Parce que muto tangi ozolinga okende kolakisa pe film na poto wana ndenge nini moye zate so muto apesi bomona ngape kumputu film papa tozo planta sango voilà donc toza na but commercial te toza na but mais ngana za na but didactique d'information pour en tout cas mingi soki na lakisi film na kende na lwala bato pona na tamboli na ke na Angola na ke na Brazzaville na Brazza Pointe Noire na ke na Lualaba na Kolwezi na ke na Lubumbashi na so tambola na ndenge kaka ya manœuvre na ke Matadi mais na komi na Kolwezi sans programme on za soki mpeve zwinga kaka na luki transport surtout na intérêt kuna na mboka na ke Lualaba ngope na soka mouvement belé kuna paf idée zate pa na koma kaka papa masumu boni wana na kena tena zo linga na kena to bandela Lubumbashi non bon mais film na yo ndenge nini ngabi film ezali mais accompagner les bandits qui bandent jusqu'à Léopoldville comme la Léopoldville au tia masuwa là nous sommes à 10 villes au président rapport après le rapport aux hommes la mission na mobilité. Venez, ici, venez. Nous allons toujours les bandits du Congo. Au Matsaï, là, les policiers, pas aux alliés. Et puis, les prisonniers, on a mis pas aux alliés. Nyonso na za kosala eza makambo bilaka mpona lobiko ya moto moyindu ndenge naza koloba yango ata ndele moto moyindu akozwa bosomi na ye nakei kasi na kozala na bino ntango nyonso losambo kobosana yango te ingeka Lubumbashi okoya tenga bipapa mba moyen soki omoni olingo ya nga na fana na Lubumbashi bongo telefone nga 3 jours 4 jours mutu wana kivantaro beni na bengi papa na zolinga na ya mercredi moko boye moko nini vendredi ok lobi jeudi na zotini lo mbongo billet na ba transfert mbongo payer mutu wana aye kozela ngai azana lien moko te na kimbangisme me kimbangu sango wana yoke pa na ngai ndenge nazo panza sango lobi ndo masomo c'est quand même j'arrive papa atienga na hôtel naza bien to préparer soirée moko ya bakonzi kuna na kati na sous patronage ya gouverneur sale tondi ba discours sale mi batwalbi mais c'est formidable siko na zongi na ndaku na pokwa tozolia kaka na restaurant mutu moko ye monsieur Masumu boni ngabi ça va vous êtes à Lubumbashi nini non na zaga ma film na yo wana
bon jour yo kolinga koya na kolwesi obengi nga tala numéro na nga jour na bengi pa po atini nga ticket na agence moko ya ba bus za na kuna pa na komka na kolwesi na bengi pa fatini chauffeur eko songa bake ko lochenga aza na flat na ye moko pa na poko ndenge nini ngabi no bon na ye mais na lokola na za kaka boy pona alors bon ça va toko solango ka na poko na tongo ngo ale na radio nga masumu de brende nazali awa to ça na projet nanga film kimbangu nazoko tambula partout bon awa na ebité na kotala bisika bokoyeba kaka nzoka nde président assemblée provinciale azolanda assemblée provinciale ya province ya Lualaba atindi par sekono mokonzi autolanda yo balobi tokende na résidence na komi pa masumu yo c'est vrai que vous avez filmé au sadi ya kimbangu oui dibobenga dirka oyebi amaso asali film ya kimbangu dibobenga premier vice président ya assemblée provinciale na yeba konzo di papa asali film ya kimbangu di tozaki vendredi du mercredi, le toujours siégé. Qu'est-ce qui est prévu dans le programme de l'Assemblée provinciale? Oh, ce qui est ma finance, non, bon, supprimer le programme, projection à filmer. T'as la dingue dans le l'État. Jour où on a fait cérémonie, tout. Tous les députés, provinces, tout, assistant à Bango, tout, papa. Quand on a film sur les cas, les femmes, tant aussi ici, président de l'Assemblée, je crois que d'ailleurs, ma collègue Nanga, Bozo, Ndima Ketoloba, RDC, pays de Kimbangu, mais tu y es pas dans le Kimbangu, Bouti Kombona, Bad News, en tout cas, c'est maintenant que tu y es, Kimbangu, c'était ça, oui, c'était ça. Alors, là, ce qui est Kindengona, et c'est mon mot, Nazarango, Namona, Netina, Pumwamba, Namoko. Voilà un peu. Merci bana papa Simon Kimbangu na kanisa tozali kolanda. Mwana papa Simon Kimbangu ezaka ka Congolais te ya RDC. Ba Congo no semisa Afrique mobimba pe mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu pona biso butu mwindu. Aye po eta sangisa biso. Papa Simon Kimbangu kianganya lobaki moment oyo ezali susu te pona biso ba croyant kimbangiste to loba ekokoma parce que biso soki tozo loba to loba ekomisko bato alibanta un chrétien catholique asali film papa Simon Kimbangu e yo mwana papa Simon Kimbangu obanda koyoka mateya na ye banda na tongo tina lelo osali nini ba distraction. Papa Simon Kimbangu kiangani ye wana ye po etazo lukela biso bomengo azo lukela biso po eteto bonga azo sala tout mais papa masumu na kanisa wali za makamu na biso tokokele nango mulai te po lelo to yambi yo sikona makamu so oyo ozo sala wana objectif na yo ezali nini? Objectif na nga ezaka moko na faire découvrir Papa Simon Kimbangu mingi na ba milieu na batu oyo ba pona na bango mangomba na bango mais na yela bango ngo lokola connaissance générale pour que bisika bakozala wana esprit wana yela ka bango po ba yeba c'est vrai que tozo sambela o mais to bossa na teke Kimbangu azali pondenge na lubaka toujours. Biso toza complexé, toza na complexe d'infériorité. Tout le monde a dit, oh, il y a une mindele, nde yangoka. Kuna toza na batusasa, batusa. Oyo ka mutu, boni papa André ake ensemble, église nini, ya pasteur Joseph Michel, aza français moko boye, un belge moko boye. Mais lokola za mundele, aya na enseignement kuna, baza mona ke yango. Mais ce que boye oya Kimbangu tout ça, baza mona neti kaka bon. Et ça, il y a biso un complexe d'infériorité. Il y a aussi longtemps que Tokolongwa nangote na mutu na biso. Peuple noir, pourquoi c'était? Pour Papa Simon Kimbangu, déjà si à l'obaki yango que oh mindele baso sala, lobi biso toko sala yango.
Mais on dirait na mitu na biso tozui bangoka te tozomona kaka non mundele zaka mundele botika mundele. Mais avec ça comment nous allons progresser? Papa c'est moi qui m'a dit to longo la complexe d'infériorité et puis to yeba que tango tozomona lipanda ba mindele bako bana ko yaka kaka mais bako yawa te po bazo dinga biso bako ya pona ukita na biso kimbango sala science économique te tout ça mais azo réfléchir déjà ninola. Et puis, elles ont très bien. Bitumba et Gozala. Bitumba, nous avons 30 ans et Bitumba. Bitumba na Bitumba. Mais bon, il y a que Mundele a goyate, Azimundu qui n'a pas la bande Gozala, tata, Abango tia des autres. Non. A côté la Kanani, oh, Benga, Ariwana, Bobenga, oh, Kuna, Bisona, look at Boso Bango. Bangonde, Bazoya, Kotiela, Mindele, Mubulu, et pas in abisso. Mais ce qu'on qualité, les lobby tumba, Bamakambusa Lango. Mundele tia Yagan, Isalaga, Batunabiso Moko. Baitilizaga Kabiso. Mais Tolingo comprendre, Tolingo comprendre. Donc, comment est objectif Nanga? Donc, ils allaient didactique, ils allaient le cola, modèle. Et puis, ils ont la pona, et comme la batunion, surtout. Et ce qui peut aussi me kimbangiste, pour que, enfin, et puis, ce quand même, c'est un peu, oh yo, ils ont vraiment, ma camonabis. Mais malheureusement, nous avons trouvé le bana, mingi baza ba indifférent. Ba kimbangiste, bandegonabiso, ba kimbangiste, mingi baza indifférent. Moussous baza sincère, c'est beaucoup tani. Ah, pas ma somme. Ah, félicitations. Film maintenant na monité mais na yokaki en tout cas vraiment continuer nzambe yemoko papa simo ya yebi bango yemoko yebi tout ça continuer mais mususu karamo konet kutayoka yangote on dirait Bouddha kayo pourquoi ça là yango c'est-à-dire que il y en a qui n'aiment pas le progrès ba mususu donc bazawana madame kupelo kongo ezala te siko ezali ah ozomona kaka mutongo ba mais tokokipe wana te tokotala l'ensemble tout le monde a créé tout cas na Kingomba vraiment battu mais nde battu ba fungola maboko peut-être faire la fin na ça parce que na besoin il y a ba aide tant on a zoya awa muntu zo pesa ba billet ba pesa ba billet parce que ba kimbangiste te so na ke ba mais oh yo tanga bozo mona ngana zo tambula c'est dit que battu yo ngana za ko convaincre. Maintenant, du quoi? Gilles Alingeti, l'inspecteur général des finances. Gilles Alingeti. Mais, malgré ma cambo, attends, qui a gagné tout. Il faut bien en mais yo voyage au Sandeni. Bon, bon, il y a tout là. Comment on a oublié? Non, Kimbangiste, papa, il n'a rien à voir. Rien. Alingeti. Oui. Ah, mais je vous assure. Merci, papa, na acto salaki na esengonyo. Je vous assure. Donc, ma camona, au moins, les autres touchés, donc, nous avons prêché na désert. Donc, tout ce qui n'ango, malem. Alors, mingi, c'est quoi, tu songi. Ah, mais yo, ça là, on camona, maintenant, église qui mangiste, pesa ko l'art, projet wana ezali ya église kimbangiste te pour que ngai na yebi ke église kimbangiste bazana ba makambo ebele ya kosala soko lingo yeba ngo ke na nkambo tala ndenge ba transformation eza kosala makona donc ngana koki ko yate na yebo bakisa makambo kuna non malamu ngana ya pona ko aider pona ko résoudre que na bakisa charge donc ezali projet na ngai mais papa Simon kimbango kiongani azali nanga leur nyonso posoki n'importe quelle heure na koki kokoma parfois les akanaki so na vandi oh papa Simon lekani mbala moko na braza omona na kena braza papa Simon zokam papa somu yo awo nini ngabite na yeke kotala na yokaki na kinu lekanaki bo parfois oyo ozonga na komono te mais wana sikoyo tanto tozokutana na ye pas avec facilité même oyebisi ba protocole tanga masomo de brene tanga bo ozomona te nazozonga nanga tout ça bazo bare yo kaka ba protocole kutu moko kutu azakape par suma mais azaki na kana ye mususu kutu sur place kata unazala kwa bazongi si ye mutu moko protocole tellement que bazo landela makambo te on dirait bazo linga kosala on net ba cope net ba nini tout ça ngana zo uta quand même tout ça nazo ya na ndenge na ngai je voudrais rencontrer le chef
nakute d'abord difficulté on est na brasa pas ngabi bon ça va nous les comme boy pour bango se reposer awazo lala obani bon papa bino siko bozo comme c'est lala galère ni on se repose galère ni on se ndenge ni bino il faut beaucoup na yé muta kopesa bino programme papa ngabi bon de toute façon na kolanda susu ote oh papa ako leka ko prière moko sana poko na ngabi okay c'est donc ok déjà ngana sina fuka maki wana tu oh baba su ndingeni ngona sayo depuis quand l'homme oh dit mais c'est pas possible pour moi c'est quoi dit wapi maître oh mais mai baba su bope sena no oh nyo sasa na biso ngo ale na no après dit baba bongo boya bongo moko ko mi ga bongo pour ça ko lebisa papa ko ni l'herbe le kisinga banda lobby moi je pouvais rentrer. Alors si vous avez un salon, vous avez un boni. Quand ils ont dans la beauté. Et puis, dans zongi, au moins, il y a des difficultés dans ça, malgré ma somme de brandé, malgré les gens qui ont la boye, un protocole dans le camp, aïe, aïe, aïe. Bon, ça m'a somme, moni, ba difficulté dans l'aïe. Tout le monde a été libinoté. On est allé de passer dans l'aïe, ndenge, dans ça, mais ils ont découragé l'aïe. Le Golanga croyait toujours que même lelo mbeba ezali lobby akoki ko changer. Je me dis toujours que nako lembaté parce que o ezali lobby et vous allez avoir lobby ekobiato. Donc nous continuons parce que ngomba bisonyo se faut contribuer en tout cas bolinga te kombo papa Simon Kimbangu et izokende partout na bisika we batwazo kimbangiste moko wakoka ko na facilité te menga na za kati ya nazo dousola. Papa Masumu ndenge tosolola na yo mingi banda Kinshasa tolobaki ke esika nyonso soko tali kosala eloka kitoko même ata na église kimbangiste te partout moto azali soko eloka kitoko ozali olingi kobimisa eloka kitoko batu ya mabe bakobima kaka toujours. Donc esika wana ndenge tolobaki elembisa yo te au contraire ngai Papa Masumu ndenge na vanda kaboye na musala tosali musala bato oyokaki musala bato tosalaki yango nalandaki yango tolembaki te kofingama mais ngai nazalaki soki mukwana bafingi ngai te batongi ngai te papa nazalaka bien te parce que yango nde moto epesaka makasi soki lelo tozali boye papa tina mokola lelo soki papa Simon Kimbangu okangani te aza nzambe papa soki yete tosolola mbele lelo oyo biso papa Lambert tozali te. Donc makambo nyonso wana ndenge ozomona wana ndenge olobi ke akoka jambe bakabebelebele mosusu ezalaka mpona sécurité ya mokonzi mosusu ezali mpe mpona toyebi mitema na bango te yo sala kaka parce que nzambe papa Simon Kimbangu soko ndimi kosalela ye ndenge baloba na biso na hébreu kozala na foi nyonso oyo kosala moni yo moko lobi ke ozodusola biso. Oui. Tala lelo toza na Paris. Toza na kati ya Paris. Toza na Paris. Papa Masumu na papa Lambert baza na kati ya Paris. Et ce n'est pas n'importe qui artiste ko loko na mboka aya awa pona iloko moko kaka bo. Mingi ezalaka bo ko bato baye kubina soki baye kosani mais oyo bakadre ko la ngai. Oyo film boye film Kimbangu au déplacer permettre au se déplacer. Mais et puis bino pe bozali awa bozoyamba nga bien tout ça. Et puis cadeau na yo pe vraiment merci malgré ça na émission te mais enfin cadeau na yo na Monique ça va. Merci. Papa Masumu wana ezali soko loboko à gauche epesi ya droite yebate mais papa Simon Kimbangu okianga na yebi nenga kabela kabana na ye. Okomona ye akuta musu yo yebi ta musu sa glisse ke ngai momoko boye ke kene pa papa Masumu yo yebi. Oyebi te ayebi nenga pesa kabana na ye. Papa me respect papa Simon Kimbangu okianga ni ya suka. Papa Masumu na kanisa Outi oloba eloko moko lobi ke ozali d'abord ozali président artiste comédien. Ozali pe chancelier de l'ordre national. Et donc nazape ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix. Yo moko outi bimisa pe na loleno nga pe na sepeli nango intellectuel parce que intellectuel na biso mingi awa na poto mingi ba mtoko monaka ndenge le 6 avril Papa Simon Kimbangu tanga bandi
première nini na ye ezalaki première miracle na ye te pas salaka déjà ba miracle na ye mais oyo tolakisi na mokili oyo eyebani le 6 avril 1921 akenda kosalisa mama Kiantondo oyo awumelaki na maladi ya mutu mpona nini kaka baponaki mama Kiantondo azalaki na maladi ya mutu etala ake kosalisa mama wana mama Kiantondo mais ake na ye eza ntango abandi kozonga mama wana kale papa Simon Kimbangu abandi koswanisa ye esika mpona kolakisa papa Simon Kimbangu alakisi na mokili ke bato mwindu mutu na biso eza malamu te papa Simon Kimbangu aye po asalisa biso tozondima ye te na mokili baafricain mais yo lobi ke ozali un intellectuel donc chancelier de l'ordre national ambassadeur de la paix mais bakobenga yo zoba ntango bandi kosala nini ya papa Simon Kimbangu est-ce qu'on ndimi mobenga manon zoba mpona kosala papa Simon Kimbangu ezali problème ya conviction mpo ngai en tout cas bisika nyonso baza kolendisa mutu mwindu en tout cas il faut nazala à l'aise intellectuel oyebi ke mboka na biso RDC ebebi mingi mpona baintellectuel omona mosusu aza professeur docteur mais na kikongo babenga ngo pa vala donc vide eza na kati kobanga na yo te po soki aza na baconnaissance nini non du point de vue personnalité sagesse nini tout ça kibomutu eza te facilement corruptible bango nde biso baintellectuel lokoso ya mbongo yango na ozomona même baassemblée provinciale badéputation nationale na basénat babisika nyonso bato kolinga mbo bozomona bien ke makambo kuna ezosimba te tozwa mbongo totinda kuna mpona non bango moko c'est-à-dire on est corruptible yango na occident mindele bazosangana na esprit na biso omoni alonga en tant qu'intellectuel lutte na ngai ezali que naza kaka lokola bato nyonso mais du moins naza conscient et puis nazoloba non nako continuer ndenge wana te yango wana tokoti na kati ya lutte oyo cadre ya désaliénation mentale congolais yeba ke ye moko akoki kochange mboka na biso et soki tolingi kochange mboka na biso toza na modèle na biso papa Simon Kimbangu déjà na nkamba apesa biso baorientation soki tolandi yango kaka parce qu'il n'y a personne qui va contredire parce que bato bazalaka complexe mitema mabe balinga kota na ba détail oh bon c'est quoi yo banda peto sui ipandango paye Kimbangu alobaki mais tout le monde reloko moko mais maintenant papa sikoyo tokokisi 30 ans depuis ba guerre bandaki papa Simon Kimbangu pas sali 30 ans donc yepé asali papa Simon sali 30 ans na prison donc guerre aussi là guerre ezosi la scalate makambo maintenant makambo nde ezosi la sikoyo 2025 yango nozoyoka o dialogue o banini o sikoyo tokosala boye ozomona même baaméricain bakomo ya epai na biso tout ça parce que le hasard n'existe pas mais baintellectuel bacongolais banini tokota na bangomba na biso o tolinga kaka miracle tous les jours même yo moko okoki na yo kozwa lutu olia mais kolinga nzambe ne atombolila lutu atia yo na monoko itema mabe ozomona. Donc nous nous battons et c'est pas facile mais toyebi que malembe tozokende na bande botali kolanda biso na kati na émission masolo tozali na papa Masumu de Brendel oyo biso toyebi artiste na biso monene ya théâtre oyo na kati na mboka na biso papa Masumu mais tango okendaki kopesa papa Simon Kimbangu kiangani projet na yo pona kosala film oyo ya papa Simon Kimbangu réaction ya papa Simon Kimbangu kiangani ezalaki nini ya liboso kokamwa akamwe c'est vrai makambo zono baona donc même réaction ya papa Diangenda même réaction ya papa Dialungana yepe susu kaka ndenge moko papa Diangenda alobaki nanga sala yango po ndoko oza mutu lingomba te soko sali yango ikozala na impact makasi ngabi ok sikoyo papa Simon Kimbangu kiangani ye bon oyebi ko luki makambo ekozala na yo complication mingi mais kolemba te po eza komba wana ndenge okoti wana ngabi ok yango nde epesanga ba courage ndenge pe apresentaka nga na culte le 8 juillet 2015 na temple tala masumu asali film donc nyonso wana et puis ndenge pe tozwa miracle na nzela ya Gombe Matadi
nyonso wana mais eza dette morale mpona ngai. Alors depuis mpe makambo wana papa Simon kimbangu kiangani donc azwaka ngai na kamwa considération moke boye. Donc tokoma ye aza na niveau nakoloba te o soki o familier, mais soki toza na ye il faut sentir quand même que donc kamwa courant moko ezoleka omona mpe ye mpe alancele nga moko boye nga na seki nga mpe ntango nazoloba ye mpe omona seki yo sikoyo boye yo oza wotama na mbula nini c'est vrai c'est différence donc tozosolola de tout et de rien parce que amoni ke naza mutu na comment on dit na s'incorporer na kati ya soki omoni azosala yo ndenge wana aza na technique azobongisa yo déjà soki oma papa Simon Kimbangu kianga na azokopesa masolo po azoretarde azobo po aza mutu oyebi na biso kamwa histoire tovandi biso mibale tozosolola na bureau tomoni protocole ye papa nazosolola na papa Masumu omoni te. Oh non, papa nani avandaka na village tout ça alobi ke mwana azobela alo aye na bakisi pour que obondela bakende kopesa mwana kokotisa ye ba. Donc ngai papa Simon na ye abandi kolulela papa tala biso tozana kati lingomba tusapana lingomba mais tala ngai sikoyo mwana sala lingomba tranquillement eza te mwana nga wana tout ça abelaki la fois passée azwaki traitement na ye komaki ne bien mais lelo yo sali sous rechite na ukosoma bakisi obondela ngai papa nga na vandi papa Simon atelemi kaka azoyoka ye concentré nga nazo donke papa Simon Kimbangu kiangani nazo donke ka ba réaction na ye tant kaka si nga na yebi te na lingomba soki mingi baza pe na batémoignage boye yoka sikoyo papa soki nani wana alobaki sala na courage Nzambe ye moko ayebi po na ngonga oyo mwana wana azali lisusu te mbala monga na banki comment bono baboyi parce que mwana kuna bafua aza na ye yo ba deja aza te epesi nga kobanga asa moko moyi mona loba nete papa tika koloba ndenge wana me na se motema kanga be même ekufuara se makambo so mwana nango akufi na ye te et puis alobi na ye kende bokena kobongisa me Nzambe akobosa na bino te akopesa bino mwana oyo akotia bino à l'aise ale yo wana akei tant tosili sikosolola navandi na ndako wana monkoto wana pembeni wana nga sikoyo naseba siko mwana mosuku akufi na ye te ntango papa wana bana kolobaka papa Simon alobaka na ye mwana akufi na ye te ndenge 45 minutes communiqué papa kela avandaka na village sampa sako yebisa lingomba liwa ya mwana na ye depuis sango liwa ezalaka ya mabe mais mpona nganga be tata Nzambe donc tala c'est la vie quoi mais c'est extraordinaire. Donc tant que ça papa Simon Kimbangu kiangani wana nga parfois quand il y a des gens qui parlent nga en tout cas epesinga occasion pour que na yeba donc souci na ngani osona na yoka kanga sango liwa isaka ya malamu te mais na lobi au moins donc papa Simon Kimbangu kiangani asa donc ayeba kama kambo pour concentration za kina ngo azotala kaka voilà un peu makambo biso tozovivre. Merci papa Masumu nakanisa ndengo utoloba oyo biso pe tokoki kolendisa ba ndeko mususu papa Masumu ndengo na utu koloba ke likambo ya bato tant tosali yango na 94 na 94 ngai papa Lambert barefulaki ngai na France barefule ngai na mboka nakendaki voyage na ngai na kozonga bakomplike nga na aéroport barefule nga ntango barefule nga ole barefule nga na Kine nga naza congolais ya RDC barefule nga na Brazzaville
nakomi na Brazzaville sikoyo moni ba refoulé yo pour kota Kinshasa so kokate bon soni na kemba na bino fona ke levana na nkamba na kende na nzela ya makolo ya bakatsaka wana bakatsaka bo bimana côté ya fleuve Mandombe na kende na Mandombe na pesa témoignage bato bayebi mais nakomi na Mandombe na kati na pirogue tango na toke nakomi na nkamba eza histoire mo mulai nakutani na papa Simo Kimbangu papa ya Lungana alobi na nga boye oyo ezali témoignage sina loba ngo mais lokola yo pozali papa masomo ndenge obeti lisolo na profiter papa Mfumambanda alobi na ngai omoni ndenge oye na kolakisa yo tata yo kangama kaka na tata po ete ngai kala mingi te na kokende bokotikala na ye tata monani namoni papa Siros na tango wana suki ebele azoya alobi na ngatala tata ye wana lelo oyo soki bato baza koloba tovandi na kimia parce que oyo naza koloba makambo esalama papa Simo Kimbangu Kiangani na kepa alobi na ngai boye ba témoin bazali alobi na ngai jour akozonga alobi na ngai ndenge oyaki na pirogue okozongela pe kaka nzela wana mais ndenge nini ye olekutu nzela pasi ndenge wana zongisinga susu alobi okozongala na nzela pirogue na bwatu po ete mikolo ekoya yo mtu okoya na bato na lingomba donc okoya susu na pirogue te okoya na bato na comprenaki yango te papa Masumu na 94 na 94 bato oyo biso tosalaki na ba mama ya mokili mobimba donc lingomba mobimba ona remerciaka ba mama pe papa Simo Kimbangu Kiangani ekomi na Mwanda le 27 avril 2024 30 ans et tokei na octobre na ba mama Wivine témoin mama Fifi Kiala ya Hollande papa mama Dede Tiangani na Australie mama Liliane na Liège na mama Songabio na Anvers biso tokendaki na délégation ba mama papa a rappelé ngai likambo wana bato na le comité alobi nalobaki na yo nini oyaki na piro sikoyo kosala nini oya na bato est-ce que sikoyo oye na bato te alobi même ata bato wana babimisi bisimbi ya mai po ete ekoma te mais bato wana ekokoma est-ce que ekokoma bi ekokoma te bamama nisoyaki wana tolobi papa ekokoma le bien papa 30 ans après mutu wana aza nani oyo alobi no likambo 30 ans après likambo wana esala et a rappelé yo ye moko alobi yango nabengisaki yo na Brazzaville pona lobano opesa ba mama maboko pona likambo bato ekokisami bi ekokisami te ekokisami papa Masumu tala mutu oyo yo ozali kosolola na ozala na ye azali mutu ya ndenge mosusu oyo lelo mokili eza koyeba te même na mboka na biso ngai so balobi na ngai ke nasolola lelo président son excellence Félix Antoine Tshisekedi alobi na ngai ke papa Lambert pesanga conseil pona mboka na biso etambola na kolobane kaka papa président kende kutana papa Simo Kimbangu Kiangani nyonso eza na nkamba papa Masumu tolingi toyeba sikoyo ba difficulté nini oyo yo ozali kokutana nango po tokenda noki et puis aide nini ozali kosenga epai na biso ba croyant kimbangiste pe ba sympathisant kimbangiste pe ba africain nyonso pona réalisation na yo oyo okenda ngo liboso papa oyo sali ezali ya moke faut kobakisa mosusu et puis faut tiango na mutuke ndenge papa Simo Kimbangu alobaki okozana na inspiration nango bakolakisa yo ndenge nini sikoyo pona yo ozozela nini na bakoya kimbangiste aide na yo ezalela ndenge nini. Merci papa nakanisi nge nalobaka ngo chaque fois na mboka na biso RDC bato mbongo baza ebele
ezala ba homme d'affaires, ezala ba politique, mais toyebi ko encourager ba initiative malamu te. C'est-à-dire que soki mutu aza esika akangami na kati alingi su te malamu kutu nyonso ebeba nango kaka ye. Yango nozomona ke mboka na biso tozo avance te. Nga depuis na banda idée ya film ba difficulté ebele pozo mutu soutenir yo difficile. Ndenge nalobaki même na milieu kimbangiste, ope na milieu kimbangiste bato nzambe ya pamboli bazana ba moyen ezala awa na ba France, ba Belgique, ba mboka ba paya, ezala même na RDC bato bazana ba moyen bazali. C'est vrai que ba yaga na tsinsani na bango tout ça na banel ndenge ya kosala ka ndenge ezala ka wana tout. Mais soki initiative ya boye pour ngai pe nazo contribuer pe kaka pona lingomba. Mais pour que na continuer que de musika surtout que nga nazo ko attaquer ba non kimbangi bato ba croyaka enfin o ba mona kaneti kimbango non c'est un fait divers bon mutu mwindu bon c'est tout nazo meme na bango donc aspect homme suswana les alliés kosenga un peu de moyens mais malheureusement nazo ka ba moyens. Mais comme on dit rien n'est perdu pour mutu changer kanayi. Mutu nyonso esika ozala kimbangiste. C'est vrai que je m'adresse d'abord à bandeko kimbangiste. Mais mutu nyonso oyo alingaka art, alingaka culture, parce que film wana ezali art, film wana ezali culture, ezolakisa culture na biso ndenge Papa Simon Kimbangu azalaka, ndenge Papa Simon Kimbangu avivaka, ndenge azakolobela wana. Donc c'est très important. Alors mutu nyonso akoki kozala ba moyen bandeko ozala ba député ba ministre d'abord na ebite nani akoki kokomisela ngai message na ngai na pas président Fachi Beton parce que ye au moins soki yoki que demande ya masumu de Brende ya mama Denis Nyakero soki yo mutu koyoka ngoli boso oyebisi papa pe yo soki koyoka oyebisi mama pour que botala un peu ce que vous pouvez faire. D'abord Nzambe akobosa na yo te parce que soki ezalaka mutu mususu okokaki kozwa décret te 6 avril. Il y a le 6 avril. Pour nayebi ke mingi balobaka na yo ba na ndenge ya kimista tout ça. Mais yo oza na personnalité na yo omoni ke Kimbangu mérite ça. Yango no signaki et puis journée fériée chômée. Mingi budaka bazanga personnalité yebaka makambo te complexé. Mais pour en tout cas félicitations mingi. Alors si aussi il y a moyen de m'aider pour que na kende musika mama yebisa papa je suis là. Bino ba poser un moyen net au besoin la ngasi ko na poto mikolo. C'est vrai que semaine prochaine nazozonga ngai vous avez des caméras, comme on dit, il y a seconde main. Mais ça, il y a bien professionnel. Lumière, tout ça. Beaucoup qui copient ça, bien évidemment, on voit tout ça. C'est donc numéro 1. D'abord, le matériel. Il y a mis on voit tout ce qui est allé. Et ça va toujours. Parce que ça, on voit tout. Mais vous comprenez ce que je dis. Vous pouvez aussi en bongo. Pesinga kaka mbongo iko edengai et puis papa oyebi que nzamba zo meka pas comme meka nzamba zo batela biso je crois que tant on a kuta biso na Papa Simon Kimbangu kengani dès que na longwa na kende na yelu na komi na 74 ans na zo pousse na 75 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est mutu nyonso te na ba maladi tozaka na ngoba motema ba nini tout ça mais nzamba so batela yo c'est parce que nzamba pesa na mission moko nazo accomplir. Alors que les gens m'aident pour que je continue na continuer ko sala yango parce que ils ont un intérêt ya biso nyonso tout. Je suis très content ya komona que parce que tout la difficulté na ngam osusu na zala yango soki nalingi nazwa autorisation moko boye na kotinda mukanda te place oyo ekokena kwela oh non par exemple ministre comme ministre batinda na dirkab place ezokena dirkab oh azali diacre et église de réveil de Batete
tant kotala comme boye même na présidence ya république tant koye comme boye paf parce que la présidence kuna ba pasteur baza ebele donc net biso kuna donc tout na dossier nanga même on a lobi pas fati heureusement ekoleka na ye moko mais soki ezalaka kaka mokanda bato basamblaka mingi kuna bauta poto bandeko na bino bauta pasteur bo bato sa ntango komona Kimbangu mbala moko pembeni na ba niveau presque belé ils sont complexés mais baza complexé baza complexé donc baza na complexe d'infériorité on a bango mangomba o bango basambelaka wana ya tel ba tout ça mondele moko boye tout ça sala na États-Unis tout ça yango nde sali mais o ya biso moko no ebanda na nkamba tout ça bango baza premier ya ko tia ba coutume na biso sima tout ça donc tozonga vraiment net kaka ba nyama papa Masumu bino mutu botana likolo siko bozomona muteke mboka na biso RDC ezoko avancer te parce que papa Diangenda alobaki yango tango bakotaki na nini na parler du peuple tango ba sekili ka papa Simon Kimbangu alobi eloko moko te zéro yango lelo tozali kuna mais lelo yo conférence nationale simbaka te lelo yo bimisi likama papa Simon Kimbangu mais na pesa na numéro na ngai pona bato yo oui et vous allez appeler bon bandeko oyo na yebike bo landanga à travers le monde numéro nanga plus 243 89 95 51 391 plus 283 89 95 51 391 donc soki bobengi ngai na kosepela mingi et puis même si vous kabelanga te po mususu pe akoyoka akozala ba moyen na ye naza maboko makako na yebi ke mingi pe bokolanda nga bozana maboko makako bokabaka te mais ne fût-ce que benganga quand même que olandaki ngai na kosepela makasi na yebi ke mutu moko aza maboko makako akabaka te mais abengi nga quand même que ayoki enseignement na pesi tout ça ça fait partie voilà bandeko na kanisa papa Masumu toke na suka mais lelo ozali ko projeter film na yo oyo biso totalaki yango na ambassade le 6 avril. Mais pona nini kaka oponaki le 6 avril oyo date oyo papa Simon Kimbangu bandaki musala na ye et puis date oyo son excellence papa Félix Antoine Tshisekedi a pesi yango ke comme journée moko chômé et payé et yo ndimi kaka na date on a le 6 avril de opositaki film na yo na ambassade ya RDC na Paris ezali pona kolakisa monene ya papa Simon Kimbangu pona kolakisa ke mutu mwindu abandi kozwa conscience donc tozo exporter makambo awa na Occident po bango bat baza ko yana ba makambo na bango mebiso sikoyo ndenge tozo kota po biso musala nazo lakisa omona pe mindele pe baza wana c'était comme ça biso pe tozo ya ko envahir bango et puis pe pona ko mema pe comme on courant ya président Fachi à travers le monde il faut bima comme étant parmi batu mwindu oyo ba reconnaissant valeur ya papa Simon Kimbangu. C'est pas tout le monde. Bon, ce sont des politiciens. RDC, pays de Kimbangu, le Kuta. Mais oh, il y a président Fachi. À Kati, a signé. Papa, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. D'abord, il fallait avoir courage, conviction, et puis il y a fier, il y a reposé acte historique, article na histoire. On est. Yangwana na lina silsa na pesa merci ndenge na bandaki papa Gilles Alingete na pesi merci mingi au sali émission na Masolo Kimbangu donc na sali émission na Masolo Kimbangu Gilles papa Gilles Alingete Willy Musheni ndeko na biso maître Ronsard Malonda ayazalaka même azana eloko te papa ya kozwata ndambo yo c'est tout ce que nzamba pesa ye pour que vraiment à soutenir luto nzolantima un jeune là musingombe moko azana yena me pona Kimbangu alobaka papa là-bas on ne peut pas toucher so kazana tana un franc moko akozanga te président
communauté notabilité Congo, papa Bifumano, na papa André Wameso, Yazadir Kaba, il y a président Fachi. Donc, Bangonio Soana, merci. Et puis, gouverneur Nabiso, il y a Congo central, grâce Bilolo. En tout cas, bon, on attend. Et Binonios Bosa est belé, mais notre patriarche Mbachi, l'ancien gouverneur du Congo central, Mbachi. Donc, vraiment, Namakambo, on a pas aidé ouverture, moko, tout ça. Merci beaucoup. Alors, Binonioso, d'abord, moi, Sinangaï, on a 43 ans de mariage, le bako artiste, mais moi, j'aime toujours prouver le contraire. Bananga paradis, neige, érudit, paradis, maman, ya 3da, et artiste, comédien, nyonso, tout. Président Nabino Yeyo, na pesi bino mbote mingi, artiste ya groupe Nangai Théâtre Plus, président Nabino Yeyo, na bino mbote ebele, kala te tozozonga toya kobunda, ndenge tobundaka na mboka, po tokotika mboka te tokima. Non, photo sala kuna mboka sa ya biso. Alors, bandeko nyonso ya po balandi biso na lisolo ya masolo kimbangu bo panza sango mingi na Angola wana bisika nezo paroisse zali même côté ya golf wana maloba oyo foko yoka côté ya golf wana nazo yebisa bino so bomoni bolanda ngai pardon golf wana parce que makambo eza makambo Nangola nyonso tout, donc mbote biso et à travers le monde. Papa Lambert, merci mingi pour la émission tout ça li na ebike ekopanza na partout bato yelu tango bolanda ngai na ebike boko sepela numéro 1 ya Lingomba na Lingomba mokonzi azalaka ka moko soko moni Lingomba bakonzi bakomi ebele ekotambola te. Na Lingomba toyebi kaka chef spirituel, représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Boussole. Boussole. Mais c'est parce qu'on a zotala na simakuna, conseiller, Papa Zako. Papa Zako, na zotala na yohan. Docteur. Papa Mbenza. Voilà, c'est un peu facile, hein. Bon, une gestion, tout ce qui est belé, conseiller. Donc, Marie Mouilou, Papa Benza, Papa Zako, le docteur. Papa Marie Mouilou. Maman Marie Mouilou. Donc, en tout cas, merci Nabino Nyonso, Bomoko. Biso na théâtre, tout ça na devise na biso. L'unité rend fort et fait vaincre. Bomoko, epesaka makasi, pe epesaka elonga. Donc, ngana kuzana leçon ngo kopesa te na bato ngomba ezande kaka avina ngana zopesa tout ça. Même président de la République Tamayaki Nankamba, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lo kalobaki na tshali bomoko na mboka na biso. Bomoko parce que ce qui na mboka ndenge tozalaki na tanga Mobutu muluba zalaki te. Muswahili alaki te. Mukongo alaki te. Ce qui tozongi kaka bomoko biso nyonso sima ya très fort. Il y a son excellence. Tozala vraiment biso nyonso sima président Fachi tokende liboso. Biso nyonso sima Papa Simon Kimbangu Kiangani tokende musika. Oui, donc on a les camarades. Mais na pesi merci te na mama po azo manyola na ndima kiteke na kata Lingomba bozana ba mama ba maîtriser ba son image tout ça. Mama na ngutuna musana. Mama Fifi Ndongala yo za fin. Na posa mutu na salsa soki télévision moko ya comme directrice soki générale soki technique azo mani ngo ma Fifi Ndongala mais c'est formidable. En tout cas félicitations mingi. Merci na yope papa Masumu tomoni na l'équipe nous sunengi bozalaki et c'est mingi et to kopesa merci na papa Alfonso to kopesa pe merci na ba ndeko na biso bazali kolanda biso ngai moko pe na kopesa na famille na ngabo ko idenga mingi famille makwemimo na aide mingi bozo kopesa pa na ngai et puis na bandeko bazali kolanda biso mama ya abenga kipe mama Marie Claire Nkoyi mama na Pati
et puis maman na biso nyonso po tosalaki na bango na koka kozanga bango te maman na biso nyonso tosalaki likambo bato bato bazali ebele po tokoki kopesa mena mpona ntango nango eyali te topesi biso nyonso malamu tozala bomoko ntango tokomi eza susu ntango ya distraction te ntango ya koyinana te ntango ya kosala na bakroka jambe ezali susu te mpona tozalaka bomoko mpona kokende papa Simon Kimbangu siko mpona yo ndenge osaleli filme mpona yo omonake nani oyebi question wana donc ekomi lokola ocompare azali incomparable donc réponse na yo ezali azali incomparable sinon koloba ono ye aza oyo albacompare na oyo soki olobi kaka oyo il faut bacompare ye na alors pour ne pas être comparable donc azali incomparable. Merci papa Simon Kimbangu azali incomparable donc nzambe molimo mosantu eloko tokoki koloba eyali lisusu te topesi merci na bandeko bakimbangiste nyonso bakoin kimbangiste nyonso epa bazali bana papa Simon Kimbangu nyonso ozola na papa Simon Kimbangu topesi bino merci pe merci na papa Masumu tuka topesi yo merci na ndenge uta na mboka tozobengana po ete tozala to accompagner yo na mission na yo yaki awa biso pe tomoni ke totiki te tozali na yo ntango nyonso mais tokosenga nde na ambassade nde ezalaki mwa souci fale nde bakimbangisi tozali mpe mais loko ezalaki le 6 avril biso nyonso bazalaki na baparoisse kaka motu moko oyo tomonaki papa Adrien Fwakasumbu motu tozalaki na ye na ambassade mais na kati tokomona mpe babilili ya ambassade ndenge elekanaki vraiment très bien le 6 avril donc topesi merci na bandeko nyonso kaka oyo tokoba bakimbangiste nyonso mpona lelo ngwai totanga ete mpona temps et na koremercier équipe mobimba ya Masolo Kimbangu kobanda na Alfonso epai azali Landu merci na mosala monene ozali kosala nzambe apambola yo abakisa apesa oyo ezangi yo tokopesa merci na mama Fifi Ndongala et puis merci na bandeko mosusu bazali kopesa biso maboko pe tosengi mpona ndenge papa Masumu auti koloba mpona aide tobenga vraiment mpona komeka kosala aide oyo pa monika akoki kozwa ye te masolo tozali wana boyebi nimero na biso ya awa ezali 06 67 21 21 40 soki bozwi ata ngai na kokomisa yango epai na ye epai papa Masumu mais tokosepela mingi na nimero oyo apesi bobenga kaka direct na WhatsApp nde bokozwa ye mpona mokola lelo topesi bino merci nde tokomi na mbala nsima soki nzambe akolinga kobomba biso lisusu nde tokoloba na bino susu tokomi na niveau nini mpona papa Masumu awa na Paris mpona lelo botikala malamu tokomi na mbala nsima merci. Merci beaucoup. Merci.